Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Gouverneur azoke na bar, azako bina gouverneur bazo bwa kakaela ba musicien asala bo ceci cela. Non. Soka sa ibuzoba na ya sa ibuzoba po bien que baza bato ya FCC ba kanga bango. FCC zaki na tangwa kabila eza FCCT. Asibiso komi na ngo ti le to sala na ba compagnie te. To boti ba na ba bi salaire papa te. Siko o ayewa to sana ni. Batika ba fana ni. Tingo bila le londe aye ko ba gouverneur. A osana ni ayeli ka muyibi na yetu. Bango tu bakanga bango bakende. To na posa na bango te. Te mutu ka ozwa libala poto e bo libala mbanda ka balobela ngo te kwani. Ya bandu balobela ngo te kwani. Bakindaka na ba poto ba moni poto ndenge salaka. Bozozo bana bino botangisa na poto kasi bomengo na bango ezowuta awa yango ba ketangisa bana bango na Europe. Sali ayo balabala na yo ochango kombo Chantini lokwa kimbuta sala ki ozuba bar nyonso chebelo bibieke oeza boulevard Chantini soko sa ebogo toko kangayo pona gouverneur o abimisika hein akoy conseil la biso lokwa ba betiso kimbuta salite soka sa ba betiso lokwa kimbuta sali ay ba yango bien ke mibeko ezali na tanga kabila za mibeko ezalaki te bazo mbongo bacha na poche na tango afati mibeko eza makasi osakani pa bakangi yo kotika sho soko sali mabe peuple ako marché peuple soka marché mbamo président akoyoko peuple alobi bako chao na kasho ezate kende basalaki liboso asali asa ba aventure gouverneur azoke na bar azako bina gouverneur bazo bwaka kaela ba musicien asala bo ceci cela non soka sa ibuzoba na ya sa ibuzoba po bien que baza bato ya FCC ba kanga bango FCC zaki na tangwa kabila eza FCCT o toza na tangwa état de droit démocratie za chamboka tamboli mabesika libulu ezali obongisi gouverneur ezate poanike olandaka basi ya bato ozwaka basi ya bato bakoma ya yo po bike nga za gouverneur osali ya yo balabala na yo ochango kombo Chantini lokwa kimbuta sala ki ozuba bar nyonso chebelo bibieke oeza boulevard Chantini soko sa ebogo toko kangayo Biso na bango te. Biso ko souffrir tala ba age to komi na ngo. Ba age biso komi na ngo ti le to sala na ba compagnie te. To boti ba na ba bi salaire papa te. Siko o ayewa to sana ni. Batika ba fana ni. Na la conseil au pesa te. Po yesa to bina. Siko ba pekse obina ndeni. Awuti la obina bo pekse ndeni. Tawa nga ke bina ne ta to ngo peksa e. Siko awuti ko bina to pekse ndeni. Eza d'âge, c'est-à-dire na lo bandeni. Mutona na salité peut-être hier on doit sala. On va sali. Si vous pouvez passer sur sala pour la ni basali ku bien te. Hein? Asali ku bien te. To passer sur sala pour la nini. Bo pesa ba o baza ba jeune ba li ba sisi ba chic ba sala. Alors ça tu ko bien to pexer sur nous. Déjà oh no sele kana katsa mboka muno sa mona ngo. Muno sa zo mona on sele kana katsa mboka na biso. Yo moko posa conscient zo mona déjà mboka eza donc propreté. Toko le zonje na suka, toko nje na suka na mo akosala pour la peuple na ye. Ye moka yebi, tianga na website ye moka yebi akosala ni pour la biso. Ko munene na mboko ya yibie bele. Sana ba conseiller na ye déjà ba opesa idée ba ke opesa idée. Jantingo bila wana kutu wana uzuri ba. Yibia danser. Ah bongo natala ni. Ye jantingo bila le londe aye ko ba gouverneur. Akosala ni ayeli ka muyibi na yetu. Bango tu bakanga bango bakende. Toza na posa na bango te. Pana nga conseil ezati bakanga bango bakende. Na remaki na pasteur Kitasa lelo baningo te avena évangile mobimba te. Lakisa moto bokonda likolo yo te ya moto opamba mokende poto. Bon lobi nango amina yeke zala wapi. Biso laka bibele bi o sala pona libumu aotika peka na libumu.
was azo mérité pas côté le royaume des cieux mais mabana na pour ba mona lobi lola ils appellent masam la ça mutu Christ yo teka opambwa ma OK pote à sensité bongo siko ba twana na bako ba opambwa mate ngada se moto bongo ça ba enseignement na biso to bima na ba évangile ba libumwana soko na commission nzamba olesa yo zoka nzamba za na simetinda nzamba za te nzamba ko za mobola te po sa tine tine po nyoko mate so na commission ko zwa te ya moto repentance motaluka bokonda likolo po ba te lobi na kozala wapi le ko gagner mo kilo ganyango bo lobi na kozala wapi e po me yangwana tambola pona évangile libumu mais azapi linga ka ejena utala pete na koloba pelo ko moko te mama ero nazana era papa maman. Bon, ville à Kinshasa, il faut ça propre, il faut ça habitable. On est comme dans une porcherie. Il y a de l'insécurité. Pour moi, il doit commencer par Kobungisa, où étaient les propriétés. Hein, à travailler pour que les mentalités aient changé. Parce qu'en fait, on dit ça, terrasser la population. Et là, parce que il n'y a pas d'autorité. Il faut qu'il a rétabli autorité dans ce sens-là. Mais à l'exception, pas tellement plan de aménagement, vu la Kinshasa c'est moderne. À l'ouka moyen, nous qui avons la chance de voyager tout petit peu, tout le monde a Addis Abeba déjà un tramway. Donc, moyen, ville les a modernisé, ville les a géré proprement, ville les a la sécurisé. Et puis, dans la périphérie, il y a des endroits où on peut faire de l'agriculture. Donc, une politique, il y a autosuffisance alimentaire. Quitter carburant et puis, régler la situation à la police, la tracasserie, le contact avec le chauffeur, et ça m'a monté. On a payé étranger tout le monde à la police, et il y a des chauffeur, et demander dossier, si dossier na tranquillité. Oh, et ça, c'est impossible. Donc, c'est normal. Si le gouverneur a un conseil, tous les gens na ville de Kinshasa. Donc, le gouverneur a outil Kobima, et gouverneur a décevoir Kinois na niveau nyonso. Alors, pour la Gentini Ngobila, en tout cas, nous avons fait une félicitation na yende abimi gouverneur et puis conseil na OPC a travaillé malamu à Bongisa. Ba conditions de vie ya Kinois et puis surtout les Kambanzela, tous en difficulté vraiment ya Banzela, tous en vraiment en difficulté. Na za muto na tamusara mutu quand même, difficulté vraiment za makasi ya Nzela. Alors ceux qui na rolo ba ya suki za yake a travaillé différemment par rapport ya gouverneur oyo auti Kobima. Conseil européen c'est un gouverneur à tout cas pena ville oyo batika on pena saleté makasi comme si le quoi ndenge yazo kota to pesi chance ya ko bongisa penza ville à tout cas koto ya contrôle technique ba pesa biso peuple temps tout ça peut moyen pe ya ko bomba na mbongo penana et loko peuple biso tozo zela nanu gouvernement bima musale banda pour la biso peut to pe moyen pe ya ko futa pe ba droit na biso ya Nzela. Différence ya ina Kimbuta vraiment tozo senga pena ville eza salité makasi. Malade tondi na ville ko sakana te partout poubelle. Kimbuta za ndeko na biso kasi musala wa sali atuka akamusi biso. Bakindara la ba poto ba moni poto ndenge salaka. Bozo zo bana bino bo tangisa ba poto kasi bo mengo na bango ezo uta awa yango ba tangisa bana bango na Europe. Si vous avez place, pourquoi pas aux Obongisati? En tout cas, ils ont passé le petit Gentini Ngobila, le petit chance. Il y a travailler, pensa, ville de Kinshasa, ville pensa ali, poubelle. Bon, monsieur, kota yumbi kuna sema kamwana stokolo belango te ka foyo ba feste. Bango na iba ngona ba fe goda motemona na ba ndeki mbuta na mona bango na nini imewe avenue de la Bible na matonge na en face bayaka bavanda kaba melamba lingi kikinoiserie e bango to lembi bango ba osane ce sont les voleurs ba osande tini ba osala nini ande kimbuta sali est-ce que bongisa ta vila bandun oué ranso na sali bongisi vila bandun ye Gentini Ngobila bomisi batato e bien ngote n'importe quoi baza ba kimpukuni ba longwana to baye bango to lembi bango Gentini Ngobila eloko na conseiller azala na continuité ya Kimbuta te
oyo tomoni bafulu ebele na kati ya Kinshasa ville province ya Kinshasa ekoma dépotoir ya eloko nyonso do azala bongo te azala rupture eye azala renouvellement ya ville ya Kinshasa tomona ville ya sika Kinshasa ezonga kine la belle ole kine la poubelle toza na besoin kine la belle et non kine la poubelle soki ezala bongo ça serait bravo soki ezala bongo te donc ye mpe na tourne akozala kaka donc tourne okutu akozala menacé tina bamarche soki ameki donc biso mwa bakino tokotelema marche Gentilly tolingi te sali te totele marche balongoli yo gouverneur. Ouais, quand ça te pèse à gouverneur, fois ça cool, aïe bon solo là, donc aboye bambouema donc kala na bana kina kilelo, poto boya mbouema ya kala bambouema toto boyi donc a solo na kilelo, mimi ndera kilelo a on to lela. Donc ça la cool donc a kangaje côté monte, ya fungola jeu qui les a propre donc c'est ça c'est obiso bana kinto ozilanda. Mon pona ngai to boyi ba fulu to boyi donc bosoto na kata kin. Tengi bana kin ba so boulot pe kota après ça la bien. Avantage c'est to lela ngwana. Mimi to boyi ne salité. To na kin propre. C'est ça aussi les blèmes. Il était. Et ça, il faut appeler la commission. Pour nous, dans la cimitinda. Nous sommes pour gagner quelque chose. Nous sommes pour gagner ma âme. Nous avons deux sortes de pasteurs. Nous sommes bengami, nous sommes bengami. Nous sommes bengami, à Otala Mbongote, à Otala Karaliloba. De Azwa te, à Magaka, Sangomala Mutina Souka. Il y a qui ça, Moutou Christ. Mouta Pambola, qui est en Zambie. Zamba Kopambo, même Nabako, Pambola, même Nabado, Pambola, même Nakikwit. Et ça vient dans la pototé. Mais tu présentes Batou. Christ a kufa kine koulousse. Mobali on a des grands hommes. Yo te mutuka ozwa libala poto e bo libala mbanda ka balobela ngote kwani. Ya bandu balobela ngote kwani. Bibelobi la repentance c'est la porte du cœur. Faut mutu papa mo fali kana repentance. Ngaze évangile sa terre amina ba wenja wa partout te yaka. Na se banana zanga mabonja mena memane évangile batu ba yokango. Siko pamba ba mutape sa Nzambi. Nazo mabonja 200 fois. Nga pouvoir nga sani musala papa. So Bible dit tout un évangile au sabatuté mais tout un évangile quoi plein de moto vérité babo solo. Et l'on a gagné ça bangla. Babon ça va prédication na bango. Te ya moto repentance ayamba Christ. Et reste train de même taper saka. Yo te ya moto pamba moke poto sko ba Kongo za di balate. Bandundu. Ijofa sankuruku na ba okendete. Zamba pambola bino ndebo yambinga apambola bino pena journée malamu. La parole de Dieu Josué. Il est vrai que Batsal Nanzambe to bengami trois sortes. Oyo bakube ba unique. Oyo ba misali, oyo bato basali, oyo nzamba basali. Alors nakata musala bokoyeba à partir ya isalili. Oyo nzamba bengi akosala utamela mbela na yes. C'est-à-dire il a la commission ya côté ba samalam que l'activité yes. Jamba sezo baboye. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau. Il faut présenter bato agneau Jésus. Mais au moins bato boye minga c'est-à-dire comme tombe le mutu on dirait yende mutu za mukolo onction c'est-à-dire comme ngai na sala kate na ngai na saka na kate donc on a bondeli okobika oh pourtant tu dis que mobiki ça les a Yesu c'est ainsi qu'il faut mutu alors ben mususu de quoi lobby souvent c'est quoi bazali basala évangile ya ventre c'est-à-dire il faut ater batu entre guillemets Jésus pour que en revanche azwa quelque chose oh ezali Nzambe tomoni Paul Paul a zoteka batante c'est-à-dire il est vrai que Moussa Nzambe nyonso Moussa à temps partiel Moussa à temps plein pour être à temps plein il faut vraiment yemo Nzambe wana mutu abengi Bible que so Nzambe abengi mutu apesi nani à charge na ye c'est-à-dire on appelle ça vision appelle ça provision alors pour être appelé à temps plein alors il faut c'est-à-dire au bande église au moins église vandi tout ça ça va mais autant nani église dans na bandeli ba moko misala à temps plein alors maintenant ce dérangement pour na c'est pour le but na pas na bino est-ce que j'étais une charge pour vous c'est-à-dire pour la sala ba tante ça dit tante ezalo ko lelo ezalo ko mo musala il faut na musala ya ko sala pour ça la paix penza mena kimia so sala musala ya nzoto te après tout nous ne sommes pas des anges tous abatu ya mokili hein c'est-à-dire tous abatu na kati ya mokili pour dire que il faut dans la paix na musala les athées de va nous déranger ba âme mais nga personnellement ceux qui sont dans bis attends quelque part d'abord il faut prêcher les soucis que bat voyer Nzambe pour enlever ce que y a dans l'enlever et non faire que nani bato ape so biloko okolia mais ama bato ne okenda wapi ba noter ba maté moko boye de maté converger vers mongo exemple pesa melayo c'est un verset biblique mais comment le bango na kati esprit que bato ba sungaye ça c'est mauvais moi je suis contre ça mais je suis de ceux-là
baza bazosala mosala nzambe mpona bokonzi ya nzambe eyebana koyebana bato sadi balonga na kati ya masumu baya na lumière oyo eza parole de Dieu. Oui, oui. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde. Bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info6, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire,